Très bien. Bon, dans un circuit, il y a là. On a monté la fond, on a monté le Vénanso, papa Anso Akei, papa Riquet, qui est le champion du monde, toute catégorie. Donc, vous avez un déj dans ma tête. Ma tête est à déj, vous avez un peu passé. Voilà. Papa a dit ça, donc, autrement le voyage. Vous avez pas passé, vous soufflez dans votre montée, moi. Voilà. La papa a notre gouvernement qui soit bana matete ba bana bisa matete c'est de na matete. Très bien. Très bien. Ata gouvernement toze la ordre gouvernement c'est le hiérarchie. Mais ya ba oba ya mate na matete. Faut to lele na mate. Voilà. Voilà. Mais yango ba mataba kita to lela ba oba awa. Voilà. Hein? Surtout le casal paiement pas koye belé. C'est normal to zaka na mate. Na matete kwa za ba oba ya mate. Ato zaka wa po zaka po za champion de New York le dingwe na mate. Kwa za mwana mate. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà. Maître, bonjour, mes condoléances. Bazolanda au monde entier, le pays qui s'est présenté. Ok. Très bien. On a monté la fond, on a monté le Vénanso, papa Anso Akei, papa Riquet, qui est le champion du monde, toute catégorie. Donc, vous avez un déj dans ma tête. Ma tête est à déj, vous avez un peu passé. Voilà. Papa a dit ça, donc, autrement le voyage. Vous avez pas passé, vous soufflez dans votre montée, moi. Voilà, maître, témoignage nini oyo ko ozala nango pona champion du monde na biso Edimo. Parce que moi je suis à makasi ya malonga parce que papa na biso fumaki social na biso na biso makasi. Babaki na ndenge moko ba ndenge moko boye mais biso ko na ye to ibaki ai papa makasi papa malonga ya be ko na bana. Parce que tono ya banda kuna ye ko ya pa na ye boye ko komela. Soko moni papa Rigen bonjour papa. Vous avez besoin l'eau pour ya la ndako. Papa so la comporte pas ka ba la boyete. Adi beaucoup plus soko sengi l'eau ko ya na ndako parla ndeko mona papa a opesa ko ya komela. So ko ya ko ba whisky ba vitrine na ye. Donc était même papa pour moi. Parce que son hôtel dans la grande fois il est coulé il y a la barre après sa barre ni combo il y a clé de papa tout va changer. Donc vous avez vraiment vous avez dans la deuil. Bon dans le deuil mais est-ce que bon souvenir il y a oui, plein de bons souvenirs. Papa mama kacha ndio kacha na sur le plan familial doit être papa so na problème pas na yo rencontrer ndenge ya normal ba tu dis bien niveau spiritualité na yo kwa nini ko moneke mukatisi kwa nini mais quand tu as pour na famille bana boy était vraiment un bon papa un bon papa donc on vraiment tout porter au cœur pour les vraiment ndenge singé est-ce que papa Poli hein tout à fait âge d'ailleurs Poli m'a dit à Poli qui c'est la santé pas pour là qui m'a dit juillet ça m'a manqué là de mots 18 ans et Meli ou soit que c'est comme à peine ou tu là il va tirer soit
Tu vois, le problème c'est quoi? Comme âge à papa, maman de bottes à révéler déjà. Tu as ma force d'ailleurs à part. Avant mon humain, pas pour la vie déjà. Poli, maman de bottes à kayaka. Je suis encore des bottes à révéler déjà. Pas vraiment pour la qui est un monument qui est bon. Voilà. Nous aussi dans le gouvernement congolais, il a aidé pour ma tête zéro voilà ma tête bon et surtout autre scène là sur le ministère à sport ministère à sport parce que papa vraiment installé tout dans le sport à Congo chose tout et bien installé tout dans le sport à Congo ministère à sport va avoir moyen essentiel pour la papa vraiment ba temps à légèreté ba tsango pena pression ministère à sport ba avoir moyen gouvernement il a papa ndenge sengeli parce que ta icône na Congo en Afrique centrale tout et bien à salir en Afrique centrale à salir en Europe vraiment le rôle le bas il va des gouvernements ata docteur a pasteur jama kokolinga moto bokono koleka mwana na ye moko na mona na late ibungo bolingo nazwi na pasi boye nabakisaka te mpona nini nazwi na mbeba moko te na bolingo ye soki mpona maloba bato quartier nde nabwakisa mbinzo mpona yoki mabe mingi na nkombo na ye lokolo eza bolingo destin ya motema ende baguna ngai ya love nalema ete ingénieur Chims Denis Mbolela Paulin Kaouli Ben Willy le Gabonais Eric Ouragan. Pourquoi bolingo nyokolaka seloko motema elingaka mingi moyibi abuki porte akoti na ndako ayibane nyonso kasi atika papa na bani azoba mbongo bamillion atika Patrick Mbinzoye ya Louinsa exilé d'amour sponsor à l'envers copinité chérie pour se mettre à langue vers ma vie avant que je tourne ma hanche 6 fois au moins sentira bien tout en la maîtrisant le thème Constantine Medo Sambi Joe Kuluma Yomokolo baki na sala bolingo no liboke na kasala Kontoli olanda mesa Wati mona papa solo jesolia Wapi yomo bebe Kono na susa La vie panda Eric Ngidi Exilé d'amour Christian Lula que je tourne en 6 fois au moment sentira bolingo balatisanga utana mekiza motema minga mobali abe Karisho Mukanda Pito Mafungu bientôt le kilo Nassissé os souvent le matin yende motala musakanga na pongi na midi accompagnaka nga na table toli ensemble petit bien mangeant le soir amemelaka nga surprise molanga ya champagne wikitisanga motema nazwa makanisi ya mabe te okokomi obunga lokola pioda mbinzo nakanga motema ne prochaine obimakaka ye Kaluchi Konde Nadine Ndombasi kuluma ya s'il vous plaît Patou du Nord na lokumu kwezati na respect kibo mwasi boubute Patrick Toyoka na malamu nana anta Olivier Ngonda eme Ngonda Papicho Makendele papesa concert Carlos
Chibam, Johnny Toussé, Leslie Banda, Macheli Katalai, Carlos Bibele, Campion, Kofi Senga, Seda Zabwa, Francine Petit, Wamami de la Dogana, Bingoy, Clovis Kapuka, Jaidan Junior, Jess, Binzomba, Papi Vantoto, Papi Président Tony Azevedo, la Koti Kambinzote, la Kokongwana na Eli Peka Peka, Lokola Blanchard Londolais, Nadi Mbongo, Topi Mwana, na Windi la de Nazareth, Marius Moulifa, Chirac et Kalongo, Alpha Makese, Yannick Mouchoua, aussi Kitenge. Ça c'est dit au qu'est-ce que ça. Chérie, pousse ta langue vers ma bouche. L'école qui tangue. Avant que je tourne ma hanche 6 fois. Au mona sentira bolingo balatisanga. Utana maîtrisa motema minga mobali aboye. Constant Simba, Imedo Sambi, Joe Kuluma, Almedo. Yo makolo baki na sala bolingo no liboke na kasa na pokotoli olanda na mesa. Oueti mon amour, papa Solange Solia. Wapi yo mon bébé, papa Landrine Suzanne. Londel Binzo, Flavie Panda, Rick Ngidi, Exilé d'amour, Christian Mila, directeur de Raph unité. Patrick pousse ta langue vers ma bouche. Pamela Lukusa, Avant que je tourne en 6 fois. Au mona sentira bolingo balatisanga. Utana maîtrisa motema minga mobali aboye. Karisho Mukanda, Pito Mavungu, Joseline Mbala Matondo, bientôt le kilo. Nassissé souvent le matin, yende motala musakanga na pongi. Na midi, accompagnakanga na table. Tous ensemble, petit bien mangeant. Le soir, amemelakanga surprise, molanga champagne. Aurélie Ekitisanga motema nazwa makanisi ya mabete. Okokomi obunga lokola pioda mbinzo. Nakanga motema ne prochaine, obimaka ye. Kaluji Kone Nadine Ndombasi, Kuluma ya s'il vous plaît. Batou du Nord, Na bemi ona lokumu, weza tina respect. Kibo mwasi moubute, Patrick Toyoka na malamu. Pena nana anta Olivier Ngona eme Ngona. Papi Chama Kendele, bapesa conseil. Carlos Kaloji, Kabo Muluba. Mato, kwe amour. Roi des Bandals, toujours Tumba, Joël Chibam, Johnny Toussé, Leslie Banda, Macheli Katalai, Carlos Bibele, Campion, Kofi Senga, Seda Zabwa, Francine Petit, Wamami de la Dogana, Bingoy, Clovis Kapuka, Jaidan Junior, Jess, Binzomba, Papi Vantoto, Papi Président Tony Azevedo, la Koti Kambinzote, la Kokongwana na Eli Peka Peka, Lokola Blanchard Londolais, Nadi Mbongo, Topi Mwana, na Windi la de Nazareth, Marius Moulifa, Chirac et Kalongo, Alpha Makese, Yannick Mouchoua, aussi Kitenge. Ça c'est dit au qu'est-ce que ça. Restaurant Chana Gare du Nord.
Chérie, pousse ta langue vers ma bouche. L'école qui t'aime avant que je tourne ma hanche 6 fois. Au mona sentira bolingo balatisanga utana maîtrisa motema minga mobali aboye. Constantine Emedo Sambi Jo Kuluma Almedo yo mokolo baki nasala bolingo na liboke na kasala poko tolialatani na mesa weti mon amour papa Solange Solia wapi yo mon bébé papa Landrine Suzanne Londel Binzo Flavie Panda Rick Ngidi exilé d'amour Christian Mila directeur de Patrick pousse ta langue vers ma bouche. Avant que je tourne en 6 fois. Au mona sentira bolingo balatisanga utana maîtrisa motema minga mobali aboye. Karisho Mukanda Pito Mavungu bientôt le kilo souvent le matin yende motala musakanga na pongi na midi accompagnakanga na table toli ensemble petit bien mangeant le soir amemelakanga suffisa molanga champagne ekitisanga motema nazwa makanisi ya mabe te okokomi obunga lokola pioda mbinzo nakanga motema ne prochaine obimakaka ye Kaluchi Konde Nadi Nandombasi Kuluma ya s'il vous plaît Patou du Nord La meilleure na lokumu Weza tina respect Kibo mwasi boubute Patrick Toyoka Malamwe Nanana Anta Olivier Ngonda Eme Ngonda Papicha Makendele Bakasa Concert Carlos Kaloji Kabo Moulouba Voir des bandales. Toujours Tumba, Joël Chibam, Jenny Toussé, Leslie Banda, Pacheli Katalai, Carlos Bibele, Kofi Senga, Seda Zavoie, Francine Petit, Wamami de la Dogane, Tubingoy, Clovis Kapuka, Jaidan Junior, Jess, Binzomba, Papi Fantoto, Maki Président Tony Azevedo, Nakotika Mbinzote, Nakokongwana na Eli Peka Peka, Lokola Blanchard Londolais, Nadi Mbongo, Topi Mwanatika. Widina de Nazareth, Marius Moulifa, Chirac et Kalongo, Alpha Makesi, Yannick Mouchoua, Moussiki Tenge. Ça c'est dit au restaurant Chana Gare du Nord.
oyo je crois sepele ebele komo wana babangi epi bino alali eske na matete maître lokola epingwe moto Alba, kimia, Deni, wewe bana wapi? Deni, uko mal? Ah, ok. Comment bien fort, chef? Très bien, merci. Voilà. Voilà, nous approchons de Boni. Bonjour papa. Bonjour. Boni santé moya tout na vous déjà parce que tout ça ndé bisonyo surtout tout perdre moko ya icône ya catch moko na biso na kombo ya papa Edingwe automatique biso na ebité tant aux nouvelles wana et ça là qui on ndengeni. Merci beaucoup. Donc je me représente d'abord comme on a joué sous la Mavaya, un ancien joueur, on a comme entraîneur, dans une nouvelle il n'y a pas même 10 minutes. Okay. Donc c'est très choquant pour l'anga. Nous avons le but d'Aïka Kacher, nous avons Aïka Kacher, nous sommes joueurs à ma tête, nous avons dit parce que il a aidé à contribuer mingi. Makamotali biso pe ba joueur notamment pour défendre le terrain on a foyer matete et puis ko landa biso ba joueur na ba match notamment sur to jouer coupe ya ville à Kinshasa où Zara grâce na accompagner biso na éliminatoire nyonso une finale contre Njili entre obeta okutu biso na matete dingwe na Njili bazaki na quartier Jacqueline la fin de compte biso matete donc pour nous déjà nous sommes vraiment blessés au père de Dingwe. Et Dingwe a couvert les belés par rapport à Barimère, à Koufaka, donc Barimère est vraiment tellement ébélé. Tant au Yoki nouvelle on pensait qu'il y a Rimère, on pensait qu'on a directement dans la réalité, peut-être que tantôt il y a aussi renseigné, on fait écouter les Yondingeni. Vous avez raison, moi j'ai cru que les Aguilés doivent mentir. Je vous dis qu'il y a à peine 10 minutes. Parce que nous avons la réformation à 23h. Voilà. La formation à 23h. Et les informations à 6h. Si nous avons un moni à ta page, nous avons été par combien de temps. Et que nous avons mis, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que la Rimère, il y a l'Iwan et les gars, moi, je vais les nous avons dit en 1995. J'étais à Pointe-Noire. Nous avons dit que nous avons dit que quelques minutes à Bima la cercueil. Nous avons dit que maintenant, on va prendre un peu mais le cas de la commission de la fief de Nangamoko, c'est confirmé que comme champion.
Voilà, Lilobani Nogolo parce que tout yo comme moi nous paie par rapport à la place bakoki ko la champion da biso edingwe na ebité bino batu ya kankoto yo to comme yo comme moi lo mo genre mes attentes c'est comme déjà ko kota par rapport ya place ba la champion da biso edingwe na ebité pona yo peut-être chona yo ko porter ngo wapi et puis message nini yo ko lancer la autorité nyonso surtout o ba so landa biso na biso otunga mutuna moko ya malamu peut-être na éclairci pe ba voilà edingwe azalaki congolais très bien et makambo mingi sali pour la biso ba congolais sali ka pour la bana matete donc ça deuil pour la ngaza deuil national très bien edingwe ba ko kolela e kana matete edingwe ko balela na ba congolais nyonso parce que sali fierté quand même ya mo para biso donc conseil la kopesa bato batika makambo bana matete oui to kolela biso nyonso yi to bana matete mais ça deuil national la patrimoine ya l'état n'a pas décidé pour la edingwe. Très bien, merci beaucoup. Très bien, merveilleux. Nous voilà, toujours na matanga na quartier ya Edingwe moto ngenge place azalaki ko fanda nasi bozomo na nguma bato baza tellement ebele bato ebele pe jusqu'à là bazo ndimate parce que champion lui akufi mbale ebele akufi vraiment mbale ebele soki to koloba donc awa eza moi pasi bato ebele bakomi pe na nute parce que ebele bazomona lokola maseki vu que champion dit akufa mbale ebele akufa basekisaka ye akufa basekisaka ye donc lelo tozo informé na bato nyonso ke eza réalité que champion dit auti kotika biso lelo na Olimo na et Fema vraiment na Kimia. Voilà, on poursuivre toujours Bani na biso, vous allez toujours scotché. Donc voilà. À nous matin, nous étions dans la résidence champion du monde. Nous sommes champion d'Afrique. Ma sécurité. Tu perds des baobas à ma tête. Oh, tout le monde a gagné soutien de Rosaura Baba, le roi est dimouetté. Nous t'en attaquons à Banga Bundanae. France et Bengana et Boyi et Bangi. Maître Blelo par rapport au Nongolobi que toi la Edingwe na matete Edingwe azalaki certes azamwa na matete mais Edingwe na niveau ya komelaki azo dépendre sur na matete Edingwe lelo aza patrimoine est-ce que matanga na ye est-ce que ezo singaka na binoto famille ba exiger place ba koleto l'état de to gouvernement de fois luka ba moyen o hier kocha parce que Edingwe azaki champion du monde azamuka matete kala. Merci la question. La par rapport à notre gouvernement biso de bana matete ba bana biso matete c'est de na matete. Très bien. Attaque gouvernement tous la ordre gouvernement c'est le hiérarchie mais ya ba oba ya maté na matete photo lele na maté voilà yango ba mataba kita to la ba oba awa voilà hein surtout le casal pemel pas ba koye belé c'est normal tous aka na maté quoi ça ba oba ya maté ato zaka wa po zaka po champion de New York le dingwe na maté quoi ça moi na maté. Chérie, pousse fait ta langue vers ma bouche. Avant que je tourne ma hanche 6 fois. Au mon sentira bolingo balakisanga. Putana maîtrisa motema mina mobali ya boye. Constantine Yamedo Sambi Jokuluma Almedon. Yo mokolo baki na sala bolingo no liboke na kasa na bokotole olatani na mesa. Oueti mon amour papa Solange Soli. Mon bébé, papa Landrine, Suzanne, Londel Vinzo, Flavie Panda, Rick Ngidi, exilé d'amour, Christian Mila, directeur de Raphaël Patrick Pousse ta langue vers ma bouche. Pamela Pousse avant que je tourne ma en 6 fois. Au mon sentira bolingo balatisanga. Putana maîtrisa motema minga mobali ya boye. Karisho Mukanda, Pito Mavungu. Minga mobali Patrick Binzo Mbanga. Ata docteur a pasteur jama kokolinga moto bokono koleka. Mona na ye moko na mona na ngate ibongo bolingo nazwi na pasi buye
nabwakisa Patrick mpona nini nazwi na mbeba moko te na bolingo ye soki mpona maloba bato quartier nde nabwakisa mbinzo mpona yoki mabe mingi na nkombo na ye lokola eza bolingo deste ya motema ende baguna ngai ya love nalemba ye te. Ingénieur Chims, Denis Mbolela, Paulin Kaouli, Ben Willy les Gabonais, Eric Ouragan. Pourquoi bolingo nyokolaka se eloko motema elingaka mingi moyibi abuki porte akoti na ndako ayibane nyonso kasi atika papa na bana azwa bambongo bamillion atika Patrick Mbinzo ya Louinsa exilé d'amour sponsor à l'envers copinité chérie pousse ta langue vers ma bouche l'école qui taille avant que je tourne ma hanche 6 fois au mona sentira bolingo balatisanga putana maîtrise motema minga mobali ya boye Constantima Emedo Sambi Joe Kuluma Almedo yo mokolo baki nasala bolingo no liboke na kasana pokotoli olatani na mesa weti mon amour papa Solange Solia wapi yo mon bébé papa Landry na Suzanne Blondel Binzo Flavie Panda Eric Ngidi exilé d'amour Christian Mila directeur de Rafi Patrick pousse ta langue vers ma bouche Pamela Lukusa avant que je tourne ma hanche 6 fois au mona sentira bolingo balatisanga putana maîtrise motema minga mobali ya boye Karisho Mukanda Pito Mavungu amorala yoga sukali neti crée après-midi la table saison de nuit na somme crème batra quartier Joseline Mbala Matondo bientôt le kilo Febe Likoso na succès os souvent le matin yende motala musakanga na pongi na midi accompagnaka nga na table toli ensemble petit bien mangeant le soir amemelaka nga surprise molanga ya champagne wekitisanga motema nazwa makanisi ya mabe te okokomi obunga lokola periode ya mbinzo nakanga motema ne prochaine obimakaka ye Kaluchi Konde Nadine Ndombasi kuluma ya s'il vous plaît Patou du Nord nabengi yo na lokumu kwezati na respect kibo mwasi boubute Patrick toyokana malamu penganana anta Olivier Ngonda eme Ngonda papicho makendele bapesa concert Carlos Kalonji Kabo Muluba Mato Koyamu Sukali neti krae Roi des Bandales toujours Tumba Joël Chibam Jenny Toussé Leslie Banda Pacheli Katalai Carlos Bibele Campion Kofi Senga Seda Zabwa Francine Petit Wamami de la Dogana Tubingoy Lovis Kapuka Jaidan Junior Jess Binzomba Papi Vantoto Président Tony Azevedo na kotika mbinzo te na kokongwana na eli pekapeka lokola Blanchard Londolais Nadi Mbongo topimbwa na Windila de Nazareth Marius Moulifa Chirac Kalongo Alpha Makese Yannick Mouchoua Osiki Tenge ça c'est dit orchestre restaurant Chana Gardino